c'est la featuring ya Kalouji na Fally Ipupa et poison kasere kakutu bien. Donc tous la bina poison donc Fally Ipupa et le roi et ça la bien. On a posé na retrouver niveau artistique na bango. Pour Kalouji grand chanteur le leçon autant ba brigade Sarbati ba ye bango tout ba école à Kalouji bato ba yimba ba boire à l'école. C'est école à Kalouji. Kalouji mutaye na animation à l'école. On dirait mutazo yimba. Bill déjà soit moni Kalouji boire respecter en tant que grand frère ya quartier et après il dit Mbiaka. Hey, salut les warriors, salut la grande famille Fally Ipupa, salut les mélomanes de la bonne musique. Moi c'est le mondialiste Ambassi Bourgeois, Motoswag, le prince Racel, votre chouchou. À tout seigneur, à tout honneur. J'aimerais d'abord commencer par remercier mon boss, mon chef, mon mentor, Fally Ipupa, le king à trouver Soli pour la confiance. Désormais dans les bacs, dans les jours prochains, vous aurez ma chanson Advienne que pourra, votre chanson Advienne que pourra. Salutations à tous nos internautes à travers le monde entier. Très heureuse de vous savoir si nombreux devant vos écrans, vos portables, vos ordinateurs. Grand merci à celui qui est derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim, celui qui fait en sorte que j'apparaisse en toute beauté devant vos écrans. Je tiens également à remercier My Lady Boss Pichou Mangaya, pourquoi pas, à tonton Bandalom invisible de la nation. Grand merci à toi Bijou Beleza, patron suisse, pourquoi pas, à Madame du Cœur Annie Moussouloukou. Je tiens également à vous remercier d'avoir choisi notre chaîne d'excellence cléboa.com. Continuez à vous abonner massivement, surtout n'oubliez pas de commenter nos vidéos, vos partages, vos commentaires, vos suggestions nous aident à se perfectionner. Voilà mesdames et messieurs, je ne suis pas seule aujourd'hui, une fois de plus je reçois pour vous BG Manda de Lingala Facile. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission à qui j'ai dit déjà bonsoir BG Manda. Bonsoir Annette Chitouka. Moi ça pembe au Saranati. BG Manda pesa mbote na bandance bazo la à travers le monde. Na pesi bino mbote batu nyonso bolinga ngai batu nyonso bolandaka biso na pesi bino mbote na linga bino mingi parce que mon salo to sala ezaka pona bino quoi. Sans bino biso tozate. Voilà, merci beaucoup BG Manda. BG Manda, moi mikolo na ba réseaux sociaux, na ba émissions, ba vidéos, mingi mingi ba ko mo beta masolo ya commune. Ngana na mwana boy, ngana utana ngembo, ngana na mwana ngirengiri, ngana na mwana bandai. Danger. Mais avant tout na BG, mais quand on connaît ces biso na mwana wapi? BG Manda mwana gitambo ya depuis tango ya kosakana te ngai. Mwana bena donc ya gitambo na koli na gitambo. Malgré tout, na bota mina gitambo te mina koli penani na gitambo ngana bota mina mbinzo zone na veni mpaka numéro 6 mais na koli siko na gitambo na veni Matadi numéro 77 na fandi na komeli na gitambo na veni Maniema numéro 37. Mais BG Manda pona yo véritable mwana bandal. Parce que ils ont compliqué quand même. Tout ça le bi, na bandal so botama hôpital à Kitambo. Et pardon, na bandal so botama hôpital ils na bandal. Et ça loko là, mutabotami par exemple na Sebeko. Yende na bandal pour enregistrer yowana. Mutabotami hôpital à Kitambo. Yende na Kitambo. Botami na Kitambo na hôpital à Kitambo ko na Kitambo ine mwana Kitambo. Mais oyo azaki par exemple na commune Mususu ayesi koyo na commune wana azamu uta te mais wana za n'importe quoi on moni tango biso to botami et dépendre na ba moyens ou ba parents bazali nango lelo to commune to komo na kutu ke ba maternité comme ebele mais tango biso botama ba série wana ezali ke ba hôpitaux ezaki ndenge za lelo te lelo ba dispense ba maternité comment na ba venir na biso mais c'est wana ezali ke faut bota matam na hôpital à Kitambo on bota ma soit na mama yemo soit na clinique chinoise soit clinique Ngalema net ngala bota na Ngalema et puis ils ont dépendre par rapport il y a possibilité à famille famille na bino so bazana makoki moi na botami na Ngalema donc na kopesa net exemple ne maman livre botami na Ngalema c'est que moi na wana tolo bazana junior Kabila azaka mwana ya kisasa te ou bien ndeni donc
moto a raisonné à bon, on a n'importe quoi. Ils ont dépendre de ma moyen à battre. Bon, ce que c'est que mes parents me sont dit que moi, na makoki boye, moi, na bota matam sur l'hôpital du cinquantenaire. Pour le comment on a loisir, biso ba kino za air mo ma lokumu. Bo mambo lokumu mata. Nga moi na bota na ngalema. Moi na bota na hôpital du cinquantenaire makamo. Misigo. On le bagelo wa bota na nini na hôpital du cinquantenaire to na ngalema, c'est que bango ko ba vendre na bandal. C'est que ça mo na bandal n'importe quoi. Mais j'ai quand même le n'importe quoi, mais débat il y a ma cambia robot, manga za mona bandal, za mona boy. Tout le monde peut moi mingi na ba musicien mboka na biso. Biso tabi que depuis kala sincèrement, bateau anda ba musicien ou banda betaninga za mona boy, akola boy, ezaki Céléo, Scram, Fali Ipupa. Voilà na bana bandal. Bangonde toyebi que depuis Kaleza bongo. Mais notre grande surprise, tout le monde fait rigoler pas les qui na émission encore. Alobi yaza véritablement na bandal. Oui. Mais sinon avant tout le monde a ça la vidéo, aza mona ngiri, biso so toyebi kaza mona ngiri na nyangara. Mais à notre grande surprise, tout le monde présent fait rigoler comme koloba plus que yé aza kutu mwana ya ngiri te mazali mwana bandal. Ko connaît assemble pour na bandal ya ko na bandal atanga na école 5 ans. C'est ce qui m'a kamana ils ont ambassadeur. Oh mais fait bon ce ko boy on ligne. Mutabeti li sola vie na yo ngoko tango doute ndeni. Na ebité bat musope na papa eza ko lokato beni. Fait gola yé mon ko alobi ke wi na kole pa ko na biso na bota me kuna na kole kuna. Siko yo ko tango doute na ndeni. Pour faire gola makamba lobeza ya solo. Pour battre sur babia eza lokuta. Oh yo lo bango lokuta ndeni tant faire bota ma yo zalaka. Yep sanga na yo non de ozana tango okota doute okota na ndeni ko faire la vérité a moi na bandal la koli na bandal mais le rôle so maman na bango na foute la kuna ou bien papa na bango na okene eza lo ndenga na utobeta li solo at nga na mona na botami na mbinzo zone papa na nga tanga soma donc na papa na nga ponga pa nga za mona suda papa na nga azaka na ndako kuna na botami kuna me tango bazaka na mapango ebele tango ateki lupango na mbinza to yo ovanda na kitambo sikoyo papa akufi na yo ovanda papa kulutu na nga papa manda siko mabeza wapi donc na oyeba te faire abeti quand même vie na ye alobi ke oui nga naza pena mwana ya bandal na botami kuna na koli kuna mais tango susu mama na bango abano ovanda na ngirigi na ndoko kende kuna ta on a kendaka kuna na sali ba classe alobi pe bien atangi na 5 assiers muta pesi ba précision yo lingi siko akosa bino kwa zwa nini bokoma wela bandala ngo bandala yana iloko nini amsazo batum suba lo be amsalo be on kapo ba mission suba ndalo ba ki mo bazaba na bandala basala nini na bandala ngo ba musicien o ba tutela to longola na to longola na likamba feri ba musicien tout o ba tutela ka bandala basala neti nini na bani na feri nani fali na bani na ye Céléo na bani même jibe ne baloba ko kesa bandal ko jiba za mona bandal ite jiba ya na bandal ko ya aza mona ya Gombe jiba za mona ya Gombe abanoko ya pa mama leki na ye na bandal na nenga kutaka wenge banini balobi bo mona mai yo makambu simba kumba bo jiba tutaka to ba ke wenge nde banda na bandal. Ok. On comprend. Ils ont pas Blaise Boula za mona bandal. Wera. Aya na famille na bango na bandal. Wa botama na bandal ite. Wera nsoni. Vena ngai. Wa ba vena ngai 4. Na linga bango mingi puis na lobaka ke moto yo osimba bango ngana otene na bango po baba vieux yo ba valoriser mboko ba teki mboko na ba dimension nyonso. O esengela ba teka. Et puis muta oteka mboka ko leka bango na moni bango ti pour même o ba fali ba osala ezaka o bango ba sala mais bil baba viol ba phénomène jibe na wera ba phénomène ya jeté donc ba teka mboka oyo na ba dimension mongo il faut vraiment mboka reconnaître bango na ba dimension bango bazali donc nazaka vraiment na respect na bango et puis na linga te muta saka na bango c'est comme ça. Voilà. Benjamin, tout le monde peut bana nyonso ya clan Wengi. Obangutana Wengi, on a tout le monde. Alors on est Adolphe, ex Adolphe, to beta li solo benaki Adolphe azara mona bandal.
kutu ba musu ba ko douter que ça mona ipen bi mbinza pigeon pour Adolphe ça mona ya mbinza pigeon papa na maman za la ti akinda ba poto ba nini mais tant on vient na bango zo ma problème na boulot ba kangaka ye ndi ba longwa na pigeon ba yo koma na yolo vous comprenez donc en réalité la musique est ça que Adolphe Bayaka na bango ba yo cha mais PGP na mon année tu as bien moi connaissance mingi na ba place ba musicien ba uta ou yebi mo ma solo ana pour éclaircir ka bato pour na éclaircir bato bazona da biso mais quand on kotangela biso ba kombo ya ba musicien oyo yebi baza ba vrai bana bandal aujourd'hui par exemple Didier Masela moi na bandal di Bambuma aujourd'hui Alain Makaba moi na bandal ya solo donc aujourd'hui Blaise Boula moi na bandal même ils ala wera moi na bandal ba mususu ezaki o bazawati même ils ala aujourd'hui ba Marie Paul bana bandal ba manda chante ba bana banjili ba yekoya aujourd'hui Fali pour papa moi na bandal oui c'est le moi na bandal ouais c'est le moi té wana lo na ebité par rapport à question on a comprendre dans le sens à clan Wenge. Ah, ba musicien nyonso. Ah, na comprendre ni ba musicien. Ba musicien o na yebi zo lo neti Jordan Kousa mwana bandal. Donc bana bandal bazabe mo ebele. OK. Bana bandal bazé ebele. Ferrego la mwana bandal bazé ebele. Voilà, merci beaucoup à BG Manda. BG Manda, to moni bana ya clan Wenge. Bato nyonso ba uta na Wenge, tozo mona ba Ferrego la héritier, baba Bindombe, tozo mona ba Bindombe pe mona bandal. Ba Tutu Kaluji bango nyonso o ba uta na clan Wenge, bazolinga ba sangana pour ba zala bomoko, genre ba sala ba production moment belé ensemble. Est-ce qu'il y a Simba? Bon, pour ceux qui jibena wera ba yokani et Simba. Mais mon taro pour monter dans l'esprit de la révolution, ils ont Blaise Boula, il a JB Simbarati. Bon, JB Petam sous le bas que JB Yokele Mawa, Alimbisaï. Pour Blaise Boula, Makambo a salapé JB. Non, c'est-à-dire que mon tour est intoxiqué Makaba, les lois longwa, puis maintenant JB a rappelé Blaise Boula, il y a une révolution. Tant que bien parrain de la révolution. Donc, Moutabanda révolution dans Wenge, c'est Blaise Boula. Il y a des qui a révolutionné, même les Wenge, JB, Kena, Elbouy, c'est Blaise Boula. Donc, Teti Alibela, Niama, Osaranate, Baba Viemo, Nalinga, Bango Makasi, enseigner, Nandenga spiritu. Baza batoyo bazayi penana déter so tali bango à part makamuna bango mususu mais esprit bazala nango ya détermination ndelo on a fait star bango pour lelo Wenge et fula commune ya bandalongwa vous comprenez lelo bandal tito beta ngo masolo na ndenge voilà et comment le kumo za lo net so ozui lemba ba pesa le kumo za la vignora esthétique. Venanga Christian qui beaucoup souffrir. Donc ce que total avec maman bien chaque mouvement et tombe la commune. Oui. Bon qui tamboni. Qui tamboni le boma yango c'est qui binda na loba yango chaque fois. Et boma. Au monde qui binda. Kombo nango kita na si. Comment est-ce que ton ce to bandi bena ko beta masolo ba musique awa. Muta beta solo masolo qui binda zati. Pourquoi? Parce que qui binda et ça la bouille. Qui binda so ezala ke bango tout bakenda mikili ba sele ba la mikili bakenda groupe na bango wana qui binda bango nyonso au grand complet bakenda mikili ngesa likambo mais quand le président Costa Baza kuna ah maman nazo beta masola qui binda yo yebaza non yo kana no tona masola suéde na masolo ya ki binda donc yaza ya suéde au moni suéde de kitambo ya ngone ndesalaka et valoriser kitambo. Mais du fait que bana suéde bazaka penza bango nyonso ba bana kitambote nde biloko sala sko eloko wana mais ki bindeza pona bana ya kitambo ozuba sele ozuba bijou lolo ozuba donc bazaki belé nani o suki grand frère mafinga ya fiston saisa donc baza belé o baza pena ba natif ya kitambo. So ezalaki même mais Doudou Mabundi pe atombola kitambo na nzemne Doudou nani
Doudou la roche il est té omoni Doudou alaki ça c'est comme ça tombe la kita mode alaki ça ki azali na kwena yi même ko la sangana na ba sele ah ça on va pas projet de jalousie non yongana betelo lisolo azwa nini elle a moins stabilité naït moi car moi chez lui oh serna a tchage poa masolo musu to beta ngote omona masolo musu nete ba Doudou ngai nazaka contre ye nazaka ennemi nete mais nazaka contre ye aza parmi bato ezaki ba bomi impact ya kitambo azaka yango mona na félicitaka JB tia mikumisaka président ya Wenge même ezala wera ata to ngoloba ke oui aza leader na coin na mais azaka na respect envers JB pour JB ndima impact ya Wenge o ça ke lelo Wenge za ndingi za bandali za ndingi za wana soki ba tout la moto lo ba ke JB et puis abi bandal séparé à baptisant on kilekei c'est JB makambo vous comprenez ndenge mona Wenge et ndenge mona kibinda na kitambo c'est nani Doudou alingaka na pouvoir sora mema ba masa na ye yo préféré mema et puis asele ngosuki à 3 reprises ko mema bangulo tiki ba masa ata moko to mema nzambe pa betie mbata lelo ne azaboye azara par terre même le pango zana muti vous comprenez donc na masolo ya ndule ngapena na betaka liso nango ko na zaka na bango OK comprendre nazaka pena na bango puis na vandi na mbiaka loko azakle nazwa coaching donc il y a 2 fois. Mais ça tombe bien pendo betika autant que combo ya honorable Zakari Barbas honorable pas ko chapi bana kitambo pe moi liboko eh maman ngana ko biso ke oui acha ko tu sele comprendre acha sele pour moni Doudou azana na ingrat ko utane poto amona ke c'est comme si ndi aza danger nzo aza le côté na kitambo or il fallait na ko biso eso yebi ke mbali boso po wasangana bango nyonso o babeta ki binda bango nyonso complet babeta ka na mariage ya fiston sai wana ngana za lisoloti et salama na je crois croisement équateur mon espace wana za munene et salama ba tia podium wana OK bango tout babeta wana na mariage ya fiston sai mais fali poupa na maison na ye F victime alobi ba produit ki binda abengisa sele asolana bango tu baninga tu ba bijou mulolo tu bazana bango d'accord mutu aboya c'est Doudou aboya ke ta mususo abude fali nzo afali aleke na lar na babanda atiki ngasa na kidiaba aleke na makambu na ba impact tout. Mais Doudou Abouda moi peut fallait ça les autres pour souci na ezaki ya ebike pour fallait ça boye ba ke fallait azana na orchestre ya Doudou ya Sélé mais na cas de reconnaissance na zone ça bango point fallait ayebi impact ya kibinda ba beta ba wenga ba Sélé ba 95 94 champion on comprend ba wenga pene zo frappe na bango na kibinda wana timu kinmo ba bina bina kibinda nkoi na ba papa wemba ba bimisa wake up ba bina kibinda nkoi eza kombo ya orchestre me bato babina on le roi cri et kibinda nkoi bato tout ba bina eza kombo ya orchestre. Voilà, merci beaucoup PG Manda. Sinon PG tu vas mettre l'histoire ya Wenget. Oui. Ba musicien nyonso Wenge nde bazaki likanisi ya ko sangana pona ko yemba bango nyonso ensemble mais bango na bango lisusu bayokana te. Oh mais Wenge ça tango la ke eza Wenge c'est-à-dire Wenge faut do budane Wenge ya mwana Wenge eza ngane makamu Wenge eza likamu te bino bo to babike bango ba zo ngolo ka Wenge eza ke ki danger jiba za danger na ko na yi Blaise Boula kutu ata sans impact succès date mais soko yepa na yo so bi o yo amona bandalo bien obotama oye na bandalo bien ozamona bandal po ya wela na batu ki bandala ngo Blaise Boula vous comprenez donc mutu na mona kaza rapena sans problème c'est vient na Blaise nan alema kaba to kuta na une fois na makambo papa Wemba
na santa que vieux on a moi sagesse ezali mais talé et silaté mais ezaki ba circonstance pe yami baleza que pour ça ba concert ba jibena ba wera pour 500 moza problème ba cacher pour jiba ko biso que pour bet 100 000 $. Oui, il faut payer 100 000 $ au PCJB. Mais est-ce qu'on peut ça JB 100 000 $? Blaise Boula, au PC combien? Pour y avoir il faut payer 100 000 $. Nous avons fait Simbate. On a payé 100 000 Simbate. Soit payé 100 000 JB na oui. Makaba pe na quoi na leader. Malgré tout, sans album, soit nini, mais on se comprend. Ils ont tant le cambo lobby, ils ont le cambo qui danger. Pour JB na ouais, bah, on a des exigences na ba caché na ba mo. Tant qu'on go bête, ça va conseil faut mutu na mutu caché. Mais est-ce que ça te plutôt voir ba descendant, tout le monde a Ferregola, tout le monde a ba héritier, tout le monde a ba Robin, ba tunyo so ba uta na clan Wenge. Est-ce que bango aussi ba Next deuxième génération après papa chéri de la forêt. Ko bête ça bango nyonso. Bango nyonso ba sanganelo. Bon, pour na bango eko Simba. C'est-à-dire quoi? Génération où il y a un podium net na maison mère. Il y a net Robino à cause d'un succès à danger. Mais il y a oui na podium ya Wenge héritier Makambo. Vous comprenez? Bah il y a pas ni de bazawana. Bilo musoza biso ne mutoko omoni ba fan ne mutu biso ne to mima bango na ba polémique mais bango na bango ba yebani ta ba kuta na babi oyo ayebi oyo azanani o azanani ezandenge mo ndenge bazaki ba papa wemba kofia ko za danger nde nini na yebi ke oui papa wemba ne makambo so kazawa na ogumba mutu vous comprenez donc ça makambo soso biso ne mutoko misa bango to ba fan ne ba comme ça bango mais ma bango na moi polémique mo boui ba comparer bango mais to moni pe Fally Ipupa bientôt azo préparer à ça la moi featuring mokona Kaluji on mettait que ko déranger bana ya bato Wenge mususu bon ngana retrouvons ma bête na retrouvons ma bête et puis photo longola na comportement wana bango tout ba artiste ils ont ninge faire ni en salle na Kaluji na sepela na featuring wana kasi. So ils ont featuring au faire sala ngai en tant que journaliste on a ça rappelé chronique musicale et puis analyste de musique congolaise na loba ki faire à tapa côté ya osana mutu roi Kaluji au moni lelo tokoyo loba ki Kaluji na niveau ya succès tamsu ya buyaza na moté maza modèle ya kosakana te na niveau ya animation congolaise. Les autres retombola to Bill Clinton mais Bill Clinton poise à la Bill wana ça soit Kaluji donc asangisa le roi ba animateur misatu na katini Kaluji Robert Ekokota Uzuina na Juna Mumbafu asangisa bango tout na kati ndo mona Bill ndinga zala bon et puis Bill déjà soit moni Kaluji boa respecter en tant que grand frère ya quartier et après il dit mbiaka. Vous comprenez? Ndé le on a olobi na biso to comme ça to mema bango na ba polémique mais bango na bango ba yebani abi oyo te na ndenge ya respect na koza atamsu ngana na succès na nga mais oyo azavier abombi c'est comme ça les ala biso ne ba fan ndé ba mema atamsu so polémique wana mais bango na bango ba yebani moi je préfère ndenge Fally ndé ba osala so ba sali featuring wana en tout cas naza un souci pendant na posa na retrouver niveau artistique na bango pour Kaluji grand chanteur donc so yoki ba Kaluji bazwa penza espace te na koyemba mais babima trop d'animation or tanga yaki na Wenge ayaki pour na chant mais ba commissaire animateur qui anima tanga komi pas animateur wana asali bikamwa lelo atika empreinte motutu lelo soto tanga ba brigade Sarbati baye bango tout ba école à Kaluji bato bayemba ba boire à likolo c'est école à Kaluji mutaye na animation ya likolo on dirait mutazo yemba donc Bill sikoso otalier ayemba azo boire ka lozo yemba mais c'est Kaluji so otali ba Robert et Kokota bazana ba école ya ba vena biso Juna
ozwi bave na biso nono atalaku na kitambo donc pour animation outil na Odéon on comprend Odéon nde muti sala ma animation na zaiko tango zongo pa nde fula pour zaiko mdaya ma seben ma générique on comprend mais c'est kitambo ne bilo na zolo ba kitambo awa eza berceau ya musique na makambo belé mais ezalaka et comment boye po anini motema mabe ya bana kitambo bana kitambo fo bayeba ke so ba fongoli mitema yango na sepela na bana bandal lelo ba koma danger ba mikumisaka po anini bana bandal lelo akomi na valeur par rapport ya motema ya fongola po na bato je comprends mais ce que bino même dans la nikamneti nga na lobana se poser la question ya Doudou na Sélé lelo biso ne ba population to ba fan na bango to na besoin to retrouver bango na scène podium moko ba yembela biso nzemo et que ça la biso bien mais nano ba tikala ko réaliser lo ko na te ke danger za kati c'est non wan eza ki danger te nga c'est là za mutu nanga c'est le penza aza mutu na to solola et puis ayebisa ngabi mutu nanga yi fallait abinda apanisa biso boui mon toi peut ces réponses que tu qui réfléchir c'est Doudou depuis que nous réfléchir il les londe to lo babo et puis c'est là ça abi ngai na zela kaka mukolo ba lo balanga boy tout ça ana nzemo na sepela na yo quand même ba musique à bêta mais du fait que moyens za le souté bato ba ko tia mbongo na bango pour musique wani mata bazati mukolo sele a okufa nde mukolo ba comprendre que musique ya kitambo ebimaka lisuté pour mon Doudou azana étoile mazoye baté que oui étoile on a pour faire pour evanda et c'est ngapé na master moko za la wana moni jibe na wera to ko loba na ndenge nini mais ba yebani bango mbale ke mwana mai po makambo ezala yo so chebu ngana chebu malgré tout bakabwana mais ba baza bato yo bayoka na ati lelo ki amitié na bango evanda tina bana mais pourquoi pas bango pe bako comprendre loko wana te lelo bo se retrouver bino tout bwana eloti mais musique ko esala succès etamboli mokili mobimba Saddam Hussein avant ça bango boye donc ça mama mosoto ko betaka masolo gitambo yo tozo ba coaching et pe ba zacle on a prêtre merci beaucoup na honorable Zakari ba ce formation pesanga penza et ça va likambo et puis na za fierté ya kokumisa kayo tango nyonso pour lelo o nazali so muto lelo chituka ya mbingai eza po yom tout salanga boy merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à BG Manda. Tout comme il y a biso déjà dans Souka. BG Manda, nous avons un avenir il y a musique en boca na biso dans 3 ans, 4 ans, 5 ans d'année. Tu peux savoir chance ba fali na ba faire. Nga penza na koloba ke lelo parce que JB Touré ba te positionné 10 ans yango yo tozozela balle de match soko eza ndenge nini position ya wera pe tozomona kaka ke ezaka bongo mais totala nanu na veni nga posa na nga tokomi komona lelo totala fali ipupa na feregola baza parmi bato yo mais sinon BG dernièrement pe na oto mona Shaingenge aolinga betelo au mort bina président Weranson grand chanteur ya osakanate et ça likambo est-ce que sur le but de pas les zones ka betani kana papa chéri ti bino boyoka de trop na Shaingenge boyoka trop na papa chéri ngana ngai totika na babiloko wana ele mo moi eloko wana sala rapé bien totali pe Shaingenge na we salinde nini moi eloko wana mélange wana ndenge pe to koyoka Shaingenge yembi na redi ya misi est-ce que comprendre totika moto a comprendre eloko wana ngana mona ka père na biso molimo ne pe mana kimia vient na biso papa Lutumba azara ayeba ka mo eloko wana akosala komi nzembo abengi
Mbiliabel bayembi na général Defao et ça donc mécano côté pour ba tebe baloba que bato baloba ba uta pas présent ensemble bazala na moi pinch ma obina c'est-à-dire que par bato ba uta pas ya question on a peut-être shining amoni bongo bien na keka na makola présent non na ebi polémique ya bato nde ba memela ngo bato ba memela bia ejiba fula été oui on fula mais les loso to ebi shining ça pour na jibit ce qu'on nous linga fula ndini au moins réalité ya musique on to ko beta ngo na TVT ngapena wana na depuis na yeba réalité ma musique na linga ko beta ngo na TVT c'est-à-dire ils ont na makambo ils a caché mutu muso ako fungole le porte mutu muso ako fungole le porte ti vous comprenez ngana ko fungole le porte na bige oui il faut bima mais tant on a vu ko fungole la porte ils ont na makambo beli en kati mais mutu muso abi que tu peux sonner na la tsenzela akomati bejenzela c'est-à-dire que na bige ba réalité ya musique ngana robeta te na lobaki okisi ya na musique pour bango mo baloba ngoti c'est-à-dire ça babilo mo za dans l'ombre ngape na kolinga te na dévoiler ngo eza ndemo pe biso nga koloba musala na biso ya TV na na kisi na koloba ngoti so na kisi eza makambo nanga ndenge mo na musique vous comprenez donc réalité ya musique yana makambo belé na kati eza ke okoza na oyebi musala meta mususu étoile ya mukie alors on est tout le monde ngala ko ba na ko keneti aujourd'hui Manda chante grand chanteur mais est-ce que exact problème nini aujourd'hui vient na ngai logo la ya El Paris Marie-Paul grand chanteur les qui n'écoutent donc Liverpool il pas oyemba mais le problème c'est que succès oyo Marie-Paul a sala eza o les qui ne tamso au sala moti tamso les qui na au sala plus que Marie-Paul tamso au sala moins que Marie-Paul donc mutuna na étoile na ye et puis nenge signature na saila et comme il y a un peu mutuna chance na ye nenge porte zo fongomila ye ya ona mona mususu abete loko moko boy ozulu kwa neti babia ndonga shokoro achanzembo moko na kati ya quartier la te na album magie nzembo nana ti lelo so yoki yango oki chanteur nde mususu vous comprenez donc makamba Eve ayemba gegepe bon tout le bagage vous comprenez donc musique eza na ba réalité ebele babia ndonga yemba nzembo moko yango nde sala oyazali c'est-à-dire eza na ouverture oyo fongamela kaye vina biso rambo afongolela porte esengelaki akoma ndenge azali eza ndenge mona ba artiste donc chaque ngenge ngana ko encourager poto kuta na na mona de bonhomme wana na grand frère na ye honorable Senado to kuta na nga venza so na kuta ine susu na ndenge ka na lobi yango boye na TV mais so to kuta wana nga pena na ozelamu eza ndenge mona ozela featuring ya Kaluji na Fally Ipupa et poison e kasere ka kutu bien donc to ozela bina poison donc Fally Ipupa eloko wana esala bien po ya Kaluji na fere ezara de mystique vous sentez que Kaluji non na ninga nzembo wana mais makasi na fere ye moko na lobaki mukolo to kuta ne boye nde na oyebisa ngo en face pour to zwa chance ya okuta ne awa mais na zwa idée ya oyebisa pour na nzembo wana ezate mais na tuna ka question na conférence de presse pour la sortie album. Voilà. Merci beaucoup Benjamin. Nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à tous nos abonnés de Keboa.com. Continuez à vous abonner, commenter et surtout n'oubliez pas de partager nos vidéos, nos émissions. Un grand merci à celui qui est derrière la caméra. Herman Ampoyo, garçon slim. Bon, Herman Ampoyo, garçon slim. Nous allons nous mobile. Nous allons nous faire bien dans ma penadong. Naleli. Merci beaucoup BG. Moi Lilo Basuka, photo conclure l'émission de Busso en toute beauté. Batuto bolinga BG man na tozali.
tout ça toujours mon sala. Merci parce que et là au cas où on pour la musique à congolais, musique na biso et ba congolais. Tout le canal nous propulser musique et mataliko. Moni ma coronavirus nazo pesa coup de chapeau makasi na fali pupa. Nga nazo kitan au solo na faire boui. Alobai ke aboyeka ko sala na caméra. Malobi ke a soutenir fali abeta concert ya salle wana ex suki nini Bercy wana. Nazo ki chance ya ko so la pena héritier bango tout va soutenir fali pupa. JB Kout Kolobate, Bawawera Nyonso. Donc, les musiciens tout bazaki, même les Félix Oazé quoi. Pour on a une chance ya kosola bango tout ba soutenir qu'il fallait pour pas. Qui abet à concert one. C'est ça oyo esengeli biso tout aux anons, tout soutenir musique na biso et maintenant pour coronavirus et ko détourne makambo et puis tant que ozonga na makamba ba combattre un poteau. Ndé ba ndoko boya que musique beta na poteau en tout cas wana ebomi parmi babiloko ebomi musique na biso ya mwana autant mi ba musicien na biso ba beta na ba sala minene ya poto ezo sala ke musique na biso était comme appelé bande et puis ba découvrir ba chanteur puis fallait pour pas coup de chapeau na ndenge memaki Robino Mundibu garçon nani ouais Gaz Mawete donc en tout cas, et ça l'icamo a bien. En tout cas, ils ont l'initiative a bien. Et na mon équipe qui et on salama bien pour na yoyi ça malgré tout simbité mais na ne peut inos bi pa ngarabe ta concert en monene donc nga pour la musique pour soutenir bango tout ça on a pour na bango musa na biso zaka toujours ya représenter misa na bango na population et puis na revendre sa mbote na pesa mbote na honorable Zakari Babaswe. Via idéologie mbanga toujours ezali balobi ou tchefouan admisi vérité pour y la vérité venez vendre na mbanga quoi. Merci beaucoup le père de la télévision congolaise honorable Zakari Bazou n'avant si ba massa tout ya ngala facile gogo yongo la centre de lemba ba massa tout hein bino tout na pesi bino mbote na robosa na te juste ba foi la mwana poto balobi groupe ma famille toujours mobimba Laetitia Midi na Paris wana yebisa hein Nelana Belengo vrai chéri maman m'a passé depuis tant ya osaranate bon on a fan de saté Bob qui tente le jeune entrepreneur c'est que baloki ngai taï sentiment les grands mon père ouais bino tout na fan de sabino kaka nanu pour émission ya Clebo et la ndamama kasi ya moyen tie na biki bana poto bolanda ngo n'avant ça honorable nangai nani Paul Bindu Musambali la valeur pacifique honorable Brice Dimitri Baendisa na Congo Brazzaville kuna na Point Noir akanga masolo na robosa na répété Ebina José Cyr la valeur sûre ya Congo Brazzaville bakise la ka les cerveaux penseurs ya jeunesse à Congo Brazzaville tika na vendre ça bango kaka nanu Diego Bonzulu masana ngai. Merci beaucoup. Annette Titou, comme moi ça permet à mon souni, on sentit que mon souni a permet. Bon temps on a revenu ça qu'on a Herman Emporio, garçon slim, autant nous na boé donc mandef ou lengi. La chérie est bon mon été. Elle mon boé, on peut faire la caméra, la chérie mi qui va mon nan. On sentit mon ballon qui goût. On sera mon ballon secret. Né danger. Merci beaucoup, BG. Numéro de téléphone 04. Ah, oui, il a senti que oui, numéro poto na comprendre. Na WhatsApp na ngala mo senti que numéro mo na ba te ba origine na ngome na mo senti que uta ba koto. Numéro na plus 243 84 76 36 588. BG Manda so bengi so komeni plus 243 84 76 36 588 Cléboa toujours Yako Kakoute Kosa. Merci beaucoup BG Manda, tu commis vraiment la souka, grand merci à ma Lady Boss Pichou Mangaya, pourquoi pas à tonton Chez Chilombo, grand merci à tonton Jeff Akele, grand merci
à Yaidi, à Baleki Yaidi à Kimbe, grand merci à toi. Grand merci également à toi Jocelyne Tana, la cadette, maman sociale. Grand merci à mon président Firmin Matoto. Pourquoi pas à toi Julien Loboko, un jeune avec de très bonnes actions. Nous sommes arrivés à la fin. Continuez à vous abonner, partager, commenter. Restez branchés dans notre chaîne d'excellence cleboa.com. Bonne suite de programme. Bye bye.